Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps des rechutes. Alina kanabondela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumia suayeteo. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malema. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour et bonsoir na bino nyosotu bana ya mama Congo. Mbote na bino esika bozali partout na mokili mobimba lelo. Tozali na invité na biso Major Tito, Major Bem Tito Ngwanda oyo biso sto yebiye makasi na kati ya Diamant Noir TV. Major Tito Ngwanda, breveté d'état-major. Donc azali motu ya mayele parmi batu oyo lelo RDC mama Congo esengeli mboka na biso tozana bango bosenga nde moto wana tokoyamba lelo na poko na lelo azana makambu ya makasi oyo akolobela biso po na mboka na biso et du côté spirituel. Toyamba Major Tito na kati ya Diamant Noir TV okoti situation ka ndenge za bandeko toyebi ndenge le kana Diamant Noir okoti loka liboso avant toyamba yeto solola ote j'aime na yo ofandi pe obandi koyamba kolanda Major Bem Tito Ngwanda. Bonjour Nayo, bonne santé. Pe makambonio surtout boni. Bonjour, tout le sac Nayo, maman Gisèle. Le sac on a l'andiban, il y a Diamant Noir à TV. Tous ali nous autres Colombo, na ici ensemble akira likolo na sia biloko biso. Nazo peso matondi merci mingi pona libakuli ye au Singapour ete nako kalisusu ko proposer ba solution biblique na bana mboka. Voilà Major Tito Ngwanda to yambi yo lelo to solola sur la situation sociopolitique ya mboka na biso et spirituelle. Nde yango to kosola po makambo wana ndezali vraiment bosenga. Mais avant to banda makambo surtout to lobaki Mobutu na Maroc bat bazo kende kuna bat bazo ki kosenga mais yo ebisa biso ki mutakei déjà akei donc bato nyonso batuninga balobisi ko so bazo kende na Maroc donc ba ke su kosenga te na ba ke kolela so e papa Mobutu te to bandiso no na wana to kota na makamu susu. Merci mingi mama Joseph pona mokina mona na koyebisa na ba landi ya Diamant Noir TV que liwa ezali pongi bokeseni boye bozana pongi oya liwa na pongi ya biso ete soki biso dolali na butu na tongo to la muki mais oya liwa en tout cas katango mwana nzambe Yesu Kristo abozonga ngonga mota kati motema warande amenaye ngonga ena ekomi ngonga ya bozongi ya Yesu Kristo pona moto ya kofi parce que nyonso koleka na mokila yebela ko moko te na ko profiter na ngol po na ebiselo ko moko toza na professeur moko ya université na mboko nazali alanda kayo komo na Jean Alphonse Apanda ayebisinga bi Marisha abenga Marisha pour Tito abenga Marisha Tito abi Marisha il faut pesa exemple ndakiso yake pana ngai yako consoler pana ndeko nango pesa o partager ngona balandi ya Diamant Noir TV yango nazana devoir on a futa yongo nae alors ndakisa mo dali nini na tango na partager kana na ABC na bi professeur omoni soki za ke bato bakufa bazongaka to bayokaka to kama tandakisa ya mama oyo aboti mwana nae mais maman akufi papa abali mwasi mosusu mwasi na ali azo nyokola mwana wana azo faire souffrir ye
Mais moi, je suis en position de terre. Moi, je peux défendre moi. Moi, je suis orpheline. Donc, maman, je suis en position de terre. Alors, du point de vue de l'Obanzambe, bato bas, oyo balala pongi, banda Adamu na Eva, ti lelo, ba pemi na bango, la seule personne oyo abotama, à vivre, à kufape, à sekwa na bawa, eza bobele mwana ya Nzambe, o Nzambe ye moko, à sekushe na bawa, pe avanisa loboko na mobali. Donc, bato ba kende teke no, ba kyoko ebisa maréchal makamo, maréchal a pema na ye, a accompli mission na ye, a pemi azozila bozongi ya Yesu Christ. Donc, ce qui m'ont attaqué, soit disant qu'on soit na ye, eza maréchal te, ezali ba esprit diabolique, o ba bengi bango esprit familier, nde bato ba sura. Pe yango nde pe bato ba mona na ba séance, ba ke na ngina mona songo pa ba bimisi, soit disant mon tuteur. Mais ça y était, mon tout moko to akufa za na bomoi. Tant que Christ a été mon tout moko to akufa za na bomoi. Voilà donc yangwana mise au point yangwana. Ah, Congolais surtout na matoi na ye et komi pour la bande connaissance balobaki wana tokota na makambo o pe musutu zali na yango lelo au cours d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, la représentante de la Norvège à l'Obéli sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo que état de siège et sali et l'autre côté et a estimé que ematisi une violence spectaculaire ndenge yalobi. En tant que major breveté d'état-major nini oyo okoki lelo koloba sur cet état de siège pe le lenge nini oyo gouvernement na biso esengelaki ba procéder. Merci mingi maman Joseph pour motuna mona. Bato bazali simana biso citation na mboka na biso eza banal. Nakanisi je crois que ce qui n'a landé malamu au cours ya conseil réuni à conseil de sécurité mboka na biso ezo senga ke balongola mesure bazanango o tozo soma manduki te. Il ba pesa bango ndisa ba soma manduki. Tolinga po yo nyataka penda o nyateli biso yango ba Congolais ba tse ba jeme belé pesa ba vandi avant que major abanda ko expliquer biso. Tozo landa na boki. Donc esengeli biso to senga to soma manduki. Mazalaka zomi na mitano. Mitano balingi keso balonga embargo wana. Zomi bango balingi teke balonga embargo wana. De majorité ba boya embargo izalaka na RDC. Il faut ezandi wana. Yango soki totali malamu. Ngai nalobaki ete biso na République démocratique du Congo to compter sur batoté. État de siège na lobaka déjà. Soki bato bakoyi ko se rappeler. Na ba accord nyonso o esinyamaka. Na ba groupe o nyonso ba groupe armés. Ba groupe rando ba kotsa ba na armée na biso. Mais bangonde ba bimaka na est. Est wana etunda bobele bango na bango. Ba officier supérieur, ba officier subalterne, ba tunda bango na bango. Alors, tango yo ina état de siège, olingi ke ba autorité militaire ba gérer est ya mboka. Alors, ozope sa gestion ya est na mboka banana. Ozope sa na bango pour ba gérer. Alors, tango bazo gérer, ceux qui bazali d'accord na loko bozo salate, ba ko salani. Bako bebisa yango pona ngai ezali solution yango na te même mwana ali azoloba bango ne baza sima makambo zo le mboka na biso est-ce que na mboka na ye est-ce que osoka ka déjà que mboka wana ye na Congo yo va intervenir to mboka wana ba pesa manduki na mboka na biso to détruire ba ennemi non ceux qui bazoloba pona bango bazoba te pona mboka na biso. Un intérêt na bango. Intérêt na bango. Yangwana esengeli biso to compter na bato basusu te.
mboka na biso eza na bato ya mayele bapalangani na mokili mobimba. Esengeli inspiré biso que lelo tosala mpe tobengisa bato bayebi kosala manduki. So baotikela biso manduki te. Mais toza na makambo manso oyo bato wana basalaka manduki bazwama epa na biso. Mpo na nini biso moko tosa mpe manduki na epa na biso te. Tokoki kobengisa mpe bato ya mayele wana oyo baza na mayele oyo basalaka manduki. Toza na biloko ezaka problème te so bapesi bino embargo ke bino bosali na ndenge na bino eza na likambo te. Soki tozo continue kolanda bato wana embargo na nzongeli na eloko moko ndenge na rappele mabele wana ya RDC ezali communauté internationale epesa biso te. Moto moko biso toyebi na biso mokili ya likolo nde apesi biso eteni wana ye nde alingisa ke tozwa yango. Alors état de siège mbongo oyo ezaki esengaki ekende kuna. Tozolanda bainformation mbongo mingi etikala na Kinshasa ekoma te. Makoki oyo esengeli pesa bango baéquipement esengeli bapesa bato wana basala mosala ekoma te. Baza kose débrouiller population bayebi yango bato baza na makoki bazosalisa bango. Alors biso ngai na kolobaki toza na leso kozwa pa bato oyo bazobomaka biso te. Toko kokende pa baburo na biso te mpo tozwa leson. Tozokende kose livre eza loka neti oke opesi kingo na bi bakata. Biso tozonga epai ya mokili ya likolo na se ya régner sur biso tokamba mboka selon ba principe ya liloba liai. Nako partager na bandeko bazolanda nga sikoyo. To bakolanda plus tard. Na buku ya 1 Samuel chapitre 8 verset 4 à 7. 1 Samuel 8 verset 4 à 7. Nzambe azalaki roi ya Israël. Tozolanda. Tango babimi na Egypte, Israël azalaki na armée te. Nzambe azalaki roi na bango, amemi bango ti na terre promise. Po bakende ko s'occuper, s'approprier à terre promise, basali ya Nzambe, Moïse na Josué, na bana Israël ba gagné 33 royaumes. Na suka ya bomoi, ezala Moïse, ezala Josué, ba rappeler bana Israël ke ba victoire bazwaka, ezate ke bazwaka na manduki to na ba épée na bango. Ezalaki Nzambe da pesi bango. Nzambe azaki mokela likolo na saza ko continuer ko régner sur bango à travers ba juge na ba prophète. Jusqu'au jour où bana Israël ba ancien Israël ba ke comme on a prophète Samuel balobi na ye nini tia roi likolo na biso so na tangi na verset 5 balobi na ye yo komi mokolo bana na yo bazo tambola na nzela na yo te sika wa tia likolo na biso roi po juger biso lokola pe eza na ba nation oyo ezali nzinga na biso. Moïse na Samuel ayoki pasi epesi ye pasi na motema ake pa mokeli ya likolo na se ayebisi alobi tala bana Israël baye komona nga babike na lukela na tia roi physique a juger bango. Yonde kozola na ngai oka réponse Nzambe apesa na Samuel na verset 7. Nzambe mokela alobi na Samuel abi yoka mongongo ya peuple ya Israël o bazo kebisa yo. Po ete ezali yonde bazo ko rejeter te ezali yonde bazo bwaka te. Ezali ngai nde ba rejeter balingi te ke ngai na régner sur bango. Biso tolanda ndakisa oyo ezali na kati ya liloba ya Nzambe. Totika kolanda bato. Totika kolanda ba système ya ba pays mosusu wana. Bato banso ba coloniser bato. Oyo nyonso ezouta pa na bango pona biso tosalela yango. Ezali ba système eza ko maintenir biso na contrôle na bango na domination na bango. So tolingi to bima na maboko na bango tokena nzela mosusu. Tolanda oyo akela likolo na se na biloko biso. Ba principe ya liloba na ye tokamba na mboka na biso. Lokola ye tango ye Nzambe azo resu Israël azaki puissant.
biso pendenge moko soki pe tolingi tokóma na bokasi mokili ya likolo na se nzambe ya bokasi bonso arégner sur biso bato na bakosakana na biso te. Je crois que bao bazokama mboka balanda te communauté internationale parce que situation mboka na biso ezali bango basoda oyo bauti na Rwanda oyo batuni na armée na biso nani azoyebisa na gouvernement bakota bango na armée na biso ezali la même communauté internationale. Comment biso to se confier na bango pour la solution? Non, bakolinga te to échapper na contrôle na bango. Biso to landa oya kela likolo na se apesa biso mabele to landa yi to za ba principe immuable ya liloba na ye to tiango ensemble to kamba mboka pardon nazo côté nde bakomi kolobela ngo na kati ya ba réunion na bango bongo peut-être nzambe mutasimbi mitema na bango te po babimisaka siko mamba RDC komi kotombola ndenge babombela biso makambo ya rapport mapping ti lelo nde bakomi kobimisa lelo bazokoma mainsulte ekomi polele. Oui bana mboka pe ifo toyebi ke balingi biso te. Ngana ko profiter na likambo na s'adresser na bao bazokamba mangomba na RDC ba pasteur ok ba kambiyo sur mangomba na wuto pesa ndakisa Biblia nzambe nde azalaki roi ya Israël mboka na biso esengeli na bato bazali intègre bato yo bazali na compétence bato yo bazolinga vrai nzambe bazali na Congo wana bazali pe libanda 62 ans ya mboka ya indépendance tozo kene nulle part quelque part tokoloba be que ça lokola non assistance au peuple en danger mais bato wana bazali intègre bazali na compétence balingaka vrai nzambe bazali pourquoi ne pas s'élever aujourd'hui bango pe bakamba mboka nano bopesa bango 10 ans pe ba diriger mboka bato balingaka vrai nzambe te ba diriger mboka pendant 62 ans tozo kene nulle part tout changer et bato bazokamba mangomba batelema pe côté ya bato que non tala bola na communauté internationale wana te bango nde baza sima ya mboka bango nde bazokoboma bato kuna na est tozonga na epa na biso epa vrai nzambe tolanda ba principe na ye tosaproprie mboka na biso comme ça mboka ekotelema toza majorité na mboka tolingaka vrai Dieu mais peuple azotala bango baguide peuple na nzela ya malamu selon liloba nzambe po tosaproprie na mabele na biso kolanda communauté internationale. Donc bazali bato ya lokuta bazala pona pasi ya RDC tokotuna epai na yo tolandaki discours ya les 30 ya Félix Tshisekedi abengi oyo ezali ba jeune nyonso tu alobi ba jeune il faut bakende ko s'enrôler na armée mais vu la situation l'infiltration pardon oyo eza na armée na biso pona yo concernant likambo yango esengelaki esalema bongo ndenge Félix Tshisekedi alobi ke ba jeune nyonso tu ba ko s'enrôler na armée ou bien esengelaki ba procéder autrement pour ya lobi na armée na biso eza déjà na infiltration makasi donc baza toza infiltré mais ya lobi ba jeune ba ya ko s'enrôler na eza armée mama chiza motona za kitoko so ezalaki nga so ezalaki ngai na kobanda liboso ko bato banso bakota na bako ba Rwandais surtout bakota o Kagame akotisa na armée na biso na rassembler bango nyonso po bayebani na pesi bango na ONU baka na ozongisa bango na Rwanda azongisa bango kuna parce que ezali droit légitime na mboka na biso bino bato bakotisa bango bozwa bango bozongisa bango na Rwanda. Ça c'est un. De deux, ngai na kopesa injonction na koyebisa ba recruter bato naza d'accord na recrutement mais recrutement wana ekozate ke avec une armée infiltrée te na kosesa recrutement na ba mboka na ba province oyo na koza spécifique ba province oyo bazali mele na makambo ya STK basali sikuna ba centre ezali ebele ba former bango ba brigade ba bataillon ba division et puis on ça bloc wana ko beta tanga te
parce que l'ennemi a coupé cette information parce que l'ennemi a coupé l'information. On a construit Kulamboka, mais il faut armer et la nettoyer. Tant que l'armée est non nettoyée, batona bazale rio bana o ba ko recruter. Ko na minoka bangando. Combien ya ba officier basura ba kufa na kitona. Bana ba goma ba za ba Rwanda. To perda ba to ebele ba officier ebele na ba compétence que les autres zo luka bango. Bana ba goma eza bango. Alors, nous sommes d'accord pour le recrutement, mais recrutement, il faut tout banali bosso. Na ba oyo gagame à côté ramé na biso. Ba zonge pas gagame. Tant que on y bokonzi ezali na ba décision. Ce qui décision est décision ferme. Ngana ebi ke oyo aza mona mboka te. Azali ennemi. Comment nga kamata mono nga na boti na pesa na moto na ebike akoboma mono nanga na ebite papa nini mama nini azakuna na RDC a accepté que mwana na ye akende na maboko ya ba ennemi ko ba encadrer bango na ebite papa ngo mama aza wapi non bana na biso ba ko kelete bazala encadrer na ba ennemi na biso. À moins que basta la séparation, batia quelque part formation de ça, ma bâton va éviter. Mais bah oui, batene ni ceux qui armés, bah oui, batene ni infiltrés. Il faut que sous la bango liboso, il faut bazonga na Rwanda liboso. Position na Rwanda. Il faut que banda na Rwanda. Décima. Troupe onisienne, bien. Parce que conformer baka dans basoda et aussi un bateau balinimboka. Mais ça comme matière au petit bango na balinimboka te bon. Ils allaient peine perdue. Nazali pour le recrutement, mais il faut la base sous dans l'armée. Et puis recrutement c'est salami et formation c'est salama et la recrutement est composé na ba élément ou ba outil na ba province mususu. O bazana lien mo côté na makambo de kakuna na est. Désolé kanamboka oui. C'est ça. En tout cas, major biso toza elongo kana yo parce que tango lo bagala moni na mona bande ko bazo commenter bazolo ba pena ndenge ozo ba po mayele na yo to singe na biso ko zango to profiter tango bozali boye bozana bomo tango bozana biso elongo esengeli ko profiter na mayele na bino surtout que yo zali officier oyo oyebi malamu makambo etali armée yango to lingara to yo ka pene pana bande ko bote ba jeme belé monsieur bandara e bandara kaka boye bande ko ba lanja jamano TV toza elongo na major kasi ezosenga ba j'aime na bino pona émission evana na fil d'actualité yo moto koti sikoyo avant ta la émission Blaise Gwaza baby se bango batia ba j'aime belé Raelis wamba lelo boyebi se bande koton bazo kota kaka eloko liboso yango wana oti j'aime na kati émission po makamba minene boye bayebi sa biso pa ya major esenga j'aime ceux qui j'aime eza moke ezali kosimba te ezosenga j'aime na yo toza toujours na major na yebi ke botie boyoki la diamano attend tolobi tozongisa ye po toza plus na besoin koyoka ye mingi na oyo azopesa biso na poko na lelo tokei na likambo oyo major Tito Ngbanda tolingaka kotanga pena kombwana ndenge lobela major Tito Ngbanda nalobi bien oui on lobi bien vraiment po nayebi ke na kati ya diamano activité obalamusaka yo na RDC toza na baservice ya renseignement oyo mais oyo toza nango na kati ya mboka na biso toza un service de renseignement. Mais nini oyo lelo ezosala que à chaque fois l'armée rwandaise va surprendre biso na katia ba territoire na biso parce que ndenge ba côté la biso wana. Donc toza toujours surpris que et si bango ba koti alors que ceux qui armés na biso eza informé sengeli ko attaquer directement avant bango ba kota. Mais pourquoi biso toza surpris bango ba si ba koti? Malgré le service à renseignement.
Merci pour la mutuna mayo. Si mémoire ngeza malamu. Accord moko ezali au pesa Rwanda tango ba congolais balali pongi Rwanda nde azokengele ba frontière ya mboka na biso. Bon, yoso okamati sécurité, frontière, protection à frontière na opesa mona mungunda na yo. Mais dernièrement ba Kagame asaki déclaration moko na ebite so ba Rwanda qui bien té. Ya lobi so la ako kota na Congo avec ou sans autorisation. Raison mosusu yango wana, c'est-à-dire que accord ezali ba pesa ye ningisa yo tant biso lali yo kengele ba frontière na biso. Ça c'est un des deux. Il y a accord ça na ba système nyonso dans tout à l'heure na zolo ba kapa na armée. Mais non, ça na ba institution nyonso ba kota. Même dans l'église. Exactement que nini service moko ezali épargné bazali partout ba infiltrer ba biso. Alors lokola ye azana batu ba ye bazana ba système nyonso ya gestion ya mboka à tous les niveaux. Tango ye alinga kota so balingi balalisa batu poni balalisi pongi ya koti akokota n'importe quand pe akobima n'importe quand ndenge alobi soki tolingi mboka na biso esengeli tobanda liboso ya ke kozongisa bapaya. Est-ce que na Rwanda par exemple to na Uganda okokona okokuta bakongolais bazana na bazwa sima ba fonction munene kuna pona nika pa na biso bamone na biso pays nini oyo akolingisa ke ba ennemi na bango ba ko gérer na mboka na bango pays yango nini ezaka RDC pays yango ezaka biso. Mais yango wana tozoloba ke bato oyo bazalaka na ba peuple nga alobaka nga ke ba député baza na peuple te ezali bato bazokama mangomba nde baza na peuple. Soki peuple eza ignorant lelo nzambe alobi ke son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Connaissance ya nini? Bozangi connaissance ya liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe elingi ke bana baye il y a 7 fois na kati ya Biblia nzambe alingi te ke bana baye bazala ba ignorant. Nzambe alingi bana baye bazala informé. Mais bakambia mangomba ba informé bana ya RDC lolenge nini senga ba s'approprier mabele mabango ndenge moko bana Israël basalaka to compter na moto moko te to compter na pays moko te to tia confiance na biso na nzambe pe na biso moko po to sukola mboka na biso po bamba osa assemblée koza sima na biso nzoka balingi biso te non baza na biso te toujours ba sot maman Gisèle tango bana Israël babemaki na Égypte oui bazwaki lisungi ya moto te bazaki na armée te mais baganye 33 royaumes mpo na nini po ete nzambe azaki mokonzi na bango balingaki ke nzambe arégner sur bango mpo na nini tokosa ndenge wana te moto mosusu atuni motu na bi mais pourquoi Chine bango balinga vrai nzambe te ndenge nini baza ndenge wana batangi bapays mosusu réponse eza simple soki bango balingaki vrai nzambe pete bazali 1000 fois plus meilleur que ndenge baza lelo mutu moko akocompare nzambe te na eloko mosusu soki biso tokei pas vrai Dieu maintenant mokili mobimba bakosangana basa complot contre biso bakoka biso te bakoka te yango napesaki exemple la fois dernière na oyo eza na 2 Chroniques chapitre 20 banation bakosa complot ndenge nini soki biso tozongi epa nzambe oyo ya solo totiki areye sur biso bakoka biso te totika kokene pa baburo na biso bato banso bazwa na mboka na biso bazoya te mpo bayede biso soki congolais azokanisa ke baeuropéen baaméricain baasiatique bakoya mpo babongisa congo mpo na bango bakozela ndele te yesu kristo azongi baza na kati ya pasi mpo congo wana ebonga biso moko bana ya mboka tolanda bato basusu te tolanda baburo te biloko nyonso euti libanda eyei bien sûr il faut to analyser à la lumière ya parole de Dieu to tirer oyo eza ya profit na biso eko bénéficier peuple na biso yango nalobaki ke
na ba décision nyonso esengeli tozwa na mboka to proposer hein ba décision tozwa na mboka il faut tout considérer biloko misato. Est-ce que eloko tolingi tosala ezali pona kembo ya nzambe ya solo ya mibale? Est-ce que ezali pona bénédiction ya peuple congolais? 3. Est-ce que ezali pona intérêt supérieur ya mboka na biso? Ce qui répond na mituna misato ezali non. Tout ça la beauté. Alors on a ce qui n'est pas communauté internationale. Est-ce que ezali volonté nzambe? Donc communauté internationale bango ne baleki nzambe. Non. Entre communauté internationale et Nzambe, il faut qu'il n'y ait pas Nzambe. Est-ce que la communauté internationale il y a pas intérêt à peuple? Non. Intérêt pour nous. Ah. Bistoté? Est-ce que la communauté internationale il y a pas intérêt supérieur à la nation? Non. On est dans le Congo depuis quand? On est là 21 années. Mais pour nani bazana bibundeli bazana makamodenge na ndenge pour nani bituma je sirate bango bazo faciliter yango bango ba limiter que si là ko ba okoroso ko yibate ba okoro yibate so esili. Donc biso tozonga epa na biso epa mokeli ya likolo na se apesa biso mabele mana toza ba principal liloba yae to mboka na biso. Kasi major to retourna yo ebi mingi surtout sur la spiritualité pour yango zo ebisa biso sikonde to lando. Batu mingi balobi un des facteurs oyo ezo kanga mboka na biso eza kozanga koyeba sens ya pardon. Expliquez biso nanu parce que balandi Diamant Noir TV bazolanda yo na bokebi nyonso tout. C'est quoi les pardons? Pe ndenge nini moto akoki kosalela ezali pardon. C'est très important to yeba ngole. Merci pour mon maman Gisèle. Ngana koyandola sur base ya liloba ya Nzambe. Ah d'accord. Tozoyoka. Nzambe wa kila likolo na sa biloko biso Nzambe ya bolingo. Nzambe ayebi ke mosuni ezali faible. Nzambe ayebi ke moto akokweya. Alors, ce qui moto a violé liloba ya Nzambe. Soki moto atamboli contraire na mokano ya Nzambe. Moto mona ayibi eloko asali ya mabe. Tango ya ayebi ati asali mabe. Ya okende pa ya mokeli ya likolo na se ayebi si. Nanga mata exemple. Moto abuki lokuta. Akosiri matuma, akosiri moto sulu likamu. Akosiye yene moto ayibi mais akosi abino motenda sali yene sali lisumu. Alors le Nzambe lobi ke okosate anande volonté Nzambe moto mona o abebisi o a violé le Nzambe akokende pa Nzambe mokeli asenga pardon ayebisi o ya sali ya mabe kino tata mokeli ya likolo na se yo lingi teke to buka lokuta ngai na buki lokuta na osengo pardon olimbisanga na kozongela ngote parce que na proverbe lobi ke moto oyo azobomba mabe maye ako prospérité mais ce qui a avoué yango pe a abandonné alors azongisi communion na Nzambe. Parce que tant que moto a pardon eloko na zoluka communion boyo kanezo entre ye na Nzambe moki. C'est ça l'essence à pardon. Il faut qu'on ait dit ça mabe yo sali pour yo bénéficier na pardon. Mais tant que yo ebisité mabe yo sali yo ko bénéficier na droit pardon te. Yango batu musu bakari ba à tort que Nzambe ringaka bato baso. Mais c'est une grosse erreur. Pardon? Alinga batnu so tuté. Nzamba linga bato kaka o balinga kayi. Ah. Ba ba viva kwa zaburu. Vrai Dieu azaku dona te. Neti Kagame. Neti Kagame. Comment yé? Soki moto azana passion ya ko o alinga mona liwa ya bato.
akufaka kaka parce que na mokili oyo vrai Dieu eza na bana na ye nzambe mpe asa eza na bana na ye donc nzambe mokili alingaka baoyo balingaka ye soki yo olingaka vrai nzambe te bon yo kokosa bato te parce que nzambe oyo ase mpe azali alors biso tozo conseiller na bana mboka to perdre de temps na biso te to se confier na bato pendant 62 ans mboka bana mboka bazo jouir na ba ressources mboka te terre promise ya RDC ezali nini terre promise ya Congo ezali ko permettre na chaque Congolais chaque Congolaise à jouir na ba ressources nyonso naturel on za batia na Congo tant que na ba jouir nango te to comme na terre promise te alors pour comment il faut biso banso chaque Congolais individuellement a la conscience to peut sa confiance na bato basu te na nzambe pe na lilobalaye tous en action appropriée selon lilobalaye pour tout ce que mboka na biso to bâti mboka na biso mais kasi lelo tango bato mingi baza koloba biso lelo ke totika justice ya nzambe esala parce que malgré lobaki na biso esengeli na biso ba action pour makama mboka na biso nde ezoke lelo ezosenga pe ba action esalema tango basali koto boye biso etosala koto ndenge bana Israël basalaki mais bato mingi baza koloba biso ke lelo totika kaka justice ya nzambe eli koloba nini donc totika na biso bato bazosala biso mabe bakota bakontinue na bango koboma biso mabe wana nzambe ye moko akosala toyebi te mpona nzambe akota likambo yango major expliquez biso nanu s'il vous plaît po to comprendre place wana eza motuna ya kitoko ezosenga réponse mpe ya kitoko vraiment po to wana poza to comprendre justice po bato bazoloba eza te ke ocroise maboko ovandi batuta mpe makofi na zolo tusa na matoi otemi te c'est pas ça eza mauvaise interprétation ya liloba nzambe nazongelaka toujours ka oyo ekomami na bibilia ya bana Israël basubir injustice na Israël omoni partout ozomona injustice ezali oppression ezali pasi ezali okomona soki olandi moto oyo azokamba mboka to province to nini aza na moto moko aza likolo na ye aza kopesa ye mitindo alors likolo na bango likolo oyo aza kodirige wana babasusu baza kuna oyo bazokamba et justice oyo nzambe azoloba omoni lelo oyo Congo ezosubir injustice guerre Ukraine ebandi ka lobi awo milliards de dollars ezosopana en espèces et puis na ba équipement manduki le pays du monde se mobilise mokili ekomi divisé mais ya Congo nana azolobela yango bana bazose mobiliser ezali injustice alors elingi oloba biso tovanda to continuer ko subir injustice wana non bien sûr justice nzambe akoexercer nde le jugement na ye to akoexercer jugement likolo na bango mais jugement na ekosama pendant ke biso mpe tozwa action po to accomplir volonté ya nzambe oyo ya solo eza te ke totika nzambe akosala justice wana bato bazoloba eza la même chose que na phrase expression bato balobaka nzambe akosala eza même chose nzambe akosala quand nzambe akosala tango bato bazozwa action eyenge bene na liloba lia ye mpona koaccomplir eloko moko bien sûr justice eza na mokili te injustice ekozala toujours mais biso to continue kozwa ba action selon liloba lia nzambe pendant que tozozwa nzambe akoexercer ba jugement na ye likolo ya bato to ya bikolo mosusu mais eza te ke to croire ezali omoni déclaration wana mpo na nga eza déclaration ya bafainéant
au bateau avec une zambe, il magie, tout. Non. Prière, oui, on peut prier. Mais je crois étudier à l'Ilobanza, mais il faut les cas prier. Mon Seigneur a passé temps beaucoup plus à étudier la parole de Dieu qu'à prier. Pour l'année. Au moins, yo, chaque jour, on s'enquérir au bas sa connaissance. Oui. On apprendre comment on peut améliorer. Au cours de bien sûr, pour la moussa, mais c'est que on passer tant de temps là. Non. On passer tant de temps s'enquérir la connaissance. Voilà. Ingénieur, infirmier, mécanicien. Il y a donc à investir tant à apprendre connaissance. À bien sûr. Mais tant qu'on a magasiner connaissance, tant qu'on a en face à la situation, il peut se rappeler de cette connaissance et l'appliquer. Ceux qui m'ont dit, sont des fainéants. Nzambe a fait ça tant qu'il y a eu action selon le Nzambe. Et ça c'est qu'on vend au croisé maboko. Nzambe a quitté ça. Non, Nzambe a quitté ça, non. Bana Israël va souffrir. Tout le monde exemple, on va toujours il a gagné. Bana Israël va souffrir. 430 ans. Est-ce que Nzambe va souffrir? Nzambe va souffrir. Mais tant qu'on va gagner pas naïf, après avoir crié, prié, ils ont pris des actions. Télémaki, oui. Télémaki, ils ont perdre de temps. Non. Ils ont l'action, ils ont bunda. Titi va gagner 33 royaumes. Pendant qu'on gagne un royaume, on va faire Bakoufa. Ni on va s'approprier un peu ma brena bango. Bisopé Nengemoko. Ah, oui, major, maté à Oyo. Ce qui est dit, tout ça qui église na biso mbaina to zo bofran de belé. Po balanja diamano atibi bazo kama mambo kezo senga bato bazo ebisa biso makambo surtout dans ozo na biso na bonzambe mais makambo ozo loba. Et sengeli na congolais surtout azo ba action. Et ça la ba action ezate ke to vanda ndenge ba pasteur mususu na lobinyo sote musu ba terre batuke to tika kaka pona RDC nzamba osana nzamba sala to yoki major alobi. Ezo senga peuple congolais yo mozo la nanga bino de boyebi malamu. Bozolanda major na boke bignon surtout. Tozali toujours quoi avancer na yo parce que makambo le ba moi des fois moi on a lina tout na question ba question vandi mais na olingana na yo ka ozolo ba po mamboso beza motu en tout cas sengeli penza to yo kaka bobi misera biso ba mayele ba major nyo surtout ba colonel ba to nyo so bazali libanda balandara jamano akando ebisinga ba mingi balandara en tout cas fa ba le karape ba ya kapena to yo karape le quoi tozo yo ka lo lengi ozo pesa biso po bino bofandi mingi boyebi armée penza malamu ya mboka na biso surtout mama Congo major to kele na rotuna yo bato belé bazana besoin ya puissance dans leur vie situation ya est ya RDC surtout o lelo pe ezo senga puissance kaka ndenge ebisi biso déjà ba action na puissance aussi o ezali ko senga expliquer biso nano combien de puissance nous avons besoin dans le monde. Ok. Ah, mutuna ya kitoko. Mama Gisèle. Omoni mutuna moko biso ngi bato bazola nanga siko. Ndi commence à zola nanga ndi komba zola nanga mutu moko asengi na puissance. Ah. Toyeba major dans la vie pour monter à succès. Oui. Il faut faire appel à une puissance. OK. Puissance sur la puissance en Zambo ya solo. To puissance en Zambo ya c'est. Un de deux. Ancestral. Nabuku ya Acte chapitre 26 verset 18. Acte 26 verset 18 le dit que Nzam awaboy apôtre Paul azaki nanzira pas que azule travail sacrificateur. Azokende pour être que kanga bandimi. Mais Jésus-Christ a bimé la Kazan, on ne pas que la Damas. Mais Jésus-Christ a bimé la Robinae pour te mis aucun atteindre pas pagano pour te faire mission na bango pour te balongwa na molili ba na lumière balongwa na puissance ya Satan
la puissance ya nzambe. Na mokili tozali na puissance mibale spirituelle. Puissance ya vrai nzambe wakila likolo na se na biloko biso na puissance ya nzambe oyo ase. Alors moto awa na mokili soit ako utiliser puissance ya vrai nzambe to ako tambola selon la puissance ya nzambe soit azo tambola na puissance ya nzambe oyo ase. Moto aza na deux choix, soit atambola na kati ya molili, alors soit atambola na kati ya molili okomona ba obstacle eta, soit otamboli na kati ya mwinda. Liloba nzambe ezali mwinda. Nzambe wakela likolo na sa biloko biso azali mwinda. Liloba ye ekolingisa yo omona ba obstacle pour contourner. Nzambe oyo ase ye ndaza père de ténèbres ye ya molili. Omoni na Congo wana passion eza na mboka, ba difficulté eza na mboka, ba problème ya mboka, nyonso wana ezali ténèbres molili. Alors pour molili esila tosenge na mwinda. Mwinda ngo ezali liloba nzambe. Donc na mokili tozana deux puissances, la puissance du vrai Dieu, la puissance du diable. Na 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 bah dit que pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Nzambo ya mokili oyo yende ampeshaka bato ba mona mokano nzambe te, à vrai Dieu. Okoko la kisa mutu peza bo Biblia bo noir sur blanc. Mais akomona na yango te. Pour nani? Parce que nzambo ya se mosane wana ko aveugle bato po te ba mona bonene ya le banzambe te. Jésus-Christ alobaki pe loko moko esengeli ba bazola nanga siko ba noter yango po ba vérifier na ndako. Na Jean chapitre 8. À partir du verset 38 na verset 44. Alobaki ni. Alobi boy. Yesu alobi ngai nazoloba onga na moni pa tata nanga. Bino bozo sala o boyoki et pas de la part de tata na bino. Dans verset 38 déjà Jésus-Christ a mentionné deux pères spirituels. Donc banzambe o mibale wana bamona bazo consulter de deux pères spirituels. Si ko ba pharisien o Jésus-Christ a bana ko discuter na bango balobi na ye na verset 39 tata na biso ezali Abraham. Jésus-Christ alobi na bango abi mais soki bozaki bana Abraham bokosala ba œuvre ya Abraham. Apparemment œuvre bazo sala wana ezaki œuvre Abraham que Jésus-Christ a monaki yango. Na verset 40 Jésus-Christ alobi na bango abi kasi siko bozuluka po bomanga ngai o na yebisi bino bosolo vérité o ngana yoki epa nzambe Abraham asalaki liko eloko ete. Verset 41 bozo sala œuvre ya tata na bino. Maman Gisèle bato Jésus-Christ azo discuter na bango awa boni bazaki bakonzi na kata synagogue na temps bato bazaki supposé ba diriger bana nzambe. Je dis bien bozo sala mokano ya tata na bino. Bango ba yebisi ya bime biso de bana makango te ba attaquer sur Jésus-Christ physiquement. Bango azo que Jésus-Christ za mona makango. Oui. Verset 42. Jésus-Christ a bien na bango soki nzambe azalaki tata na bino bokolinganga. Car c'est de Dieu que je suis sorti, n'abîmez pas nzambe. Et que je viens, n'oubliez pas naïe. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il est motatinenga. Azolo barabango. Verset 43. Pour nous besoin comprendre le langage n'angaïté. Pour besoin que parole n'angaïté. Verset 44 abina bango. Vous avez pour père les diables. Jésus-Christ azana tata nae. Nzamba keliko nase. Ba pharisien azako discuter na bango. Tata na bango comme nae zabou. La même chose dans ce monde. Nous avons deux puissances anthétiques, diamétralement opposées. La puissance du seul vrai Dieu, la puissance du diable. Le vrai Dieu est le Père de Jésus-Christ et le Père des croyants. Les diables est le Dieu des ténèbres et il a aussi ses enfants. Alors, moto na moto, à ça la choix. Nzambe a pessi, moto na moto, libre arbitre. Il y a ça la choix, il y a puissance à utiliser. C'est la raison pour laquelle, puisque pour la RDC, la meilleure puissance que nous devons utiliser, c'est la puissance du seul vrai Dieu.
yango wana nazo tozonga epa na ye parce que zabulu ye nzenza mende asala ye zabulu aza na yebi futur na ye ayebi ka kozala détruit mais population ya RDC basambela mingi topona déjà puissance ya côté ndenge olobi puissance ya côté ya bonzambe mais mboka ezo toza kaka bloqué malgré topona puissance ya côté ya bonzambe ezali eloko ozoloba wana eza très profond parce que pour motu moni so moto asimbi biblia azokende na église chaque jour impressionnaka nzambe te ah d'accord et ça eloko moko te ata eloko moko te pa nzambe ce qui impressionne Dieu ezali ntango moto azokamata liloba ne abombi yango na motema mwa ye ntango oyo ye aza ye moko est-ce que Dieu a occupé première place na vie na ye soki nzambe azotala yo ndenge oza wana azotala balandi ya Diamanoir TV sikoyo nzambe azotala nde motema na bango azotala libanda te. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, ça ne dit rien à Dieu. C'est pour tout le monde arrêté major tout le monde na RDC même mi continue surtout même président de la République bango nyonso batu nyonso bazokamba mboka omona bango bazokende kosambela musu bake na baeglise musu bake na place ebele ka oyo eza mamba nzambe balakisa biso na banini defaki mboka na biso ekende bien lokwa bango nyonso bazokesa meme do seke mitema ezosambela nango te ndenge olobi na biso sikoyo donc mitema moto ayeke epa nzambe te ka banzoto moto ekendaka bango balakisa biso. La plus grande déception est komi kosa yo moko. Ok. Ça dit que moto ako kosa na ye na bato ako kosa moto mais moto moko atako kosa nzambe. Nzambe regarde au cœur. Azotala na motema na est-ce que liloba na ezali tango yo za seul en privé. Quelle place occupe le vrai Dieu dans votre vie de chaque jour? Tango yo lamuka na tongo lamuki ofungoli miso. Qu'est-ce qui est premier? Pensez na zo ke ne pas nan. Na musala na yo, ce qui est pas musala na yo et comme nzambe na yo, c'est de l'idolâtrie. Tango lamuki première chose idée na yo, ah bana nanga bakene classe. Bana bakomi et comme idolâtrie, bana bakomi pas place nzambe. C'est de l'idolâtrie. Dieu, le créateur, doit être premier dans la vie de chaque personne. Seulement tu dois prétendre que il adore le vrai Dieu, il marche avec Dieu. Dieu doit être premier dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. Et surtout en privé. Ce n'est pas que nous l'avons bateau parce que l'église, ça n'impressionne même pas Dieu. Non, rien du tout. Et ça, la grande déception que mon ami Kosaye Moko. Ah, omoni kutu balanja jamano balinga kokomanga linga to baba koma omoni na tuni kese mon pe lobi ye pa kenda poto mona bakonzi ya mboka bon pe azo kende église mais mamboze biso tozo kaka epa na yo to rotuna na biso motuna po peuple congolais na besoin ya ko comprendre ebele bandeko baza ebele en ligne bazolanda biso penza de partout na yebi ke batie ba j'aime bango nyonso ton bakoti bote ba j'aime po bata mitema bi batia j'aime pas mais so bino bote ba j'aime donc ba j'aime pas na bango et formation ko leka toujours pour majeur azoloba tina RDC bandeko ya Congo bateko baolanda biso partout bazobenga biso de partout bazolanda penza surtout en ozoloba po mingi pe bazoluka yo mais na yebisi bango ka bakendaka na chaîne kuna esiko ozopesa bango na suka parce que mingi baza na posa ya kosolaka na yo basolaka mais bon biso be toyebi te Diamanoir ayebaka te tozomona kaka boye na mosika ndenge oza koloba baprofitaka bakomaka na sa commentaire so olingi okomi likambo nyonso olingi major ozanga te kotanga otanga bacommentaire pena na bokebi nyonso ya major po bato mingi baza koluka yo. C'est ça. Eza malamu mingi mpona oyo etali kaka mboka na biso surtout ke toza na problème toza na posa ya bamayele na bino. Lelo torotuna pasi oyo eleki makasi na RDC e bato mosusu bakomi koloba lelo ke en quoi consiste l'amour de Dieu bato bazoloba yango. Lelo torotuna epai na yo major ya nolela biso nanu sur l'amour de Dieu bolingo ya nzambe au peuple congolais azotuna mikonyo sotu maloba epai na yo toza kolekona binyasa. Merci mingi maman Gisèle. Avant de répondre à mon tour na koyebisa na bato ba landi Diamanoir TV bana mboka bilpa nyonso bazali devoir ya bango yonde ko mwasi yonde ko mobali
est-ce que vous avez devoir na yo? Devoir na yo, et comment mi na Ecclésiaste, hein, à chaque personne. Attends, vous avez kangote. To yebi, c'est mieux. Attends, vous avez mais il faut que vous avez un devoir. Et comment mi na Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Il est écrit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela, c'est ce qu'il doit faire tout homme. Tout homme, y compris toute femme. Et là, quand vous savez le moto, ezalini ko banga nzambe pe ko bomba mibe ko miaï. C'est là ce que doit faire tout homme. Ce qui yo est baraté, que yo il faut au banga nzambe. Mais il y a des devoirs de tout homme et de toute femme. Ko banga nzambe craint de Dieu, ils allaient ko respecter nzambe, ils allaient ko révérer nzambe, ils allaient ko adorer nzambe, ils allaient ko linga aimer Dieu. Moto azo banga nzambe, azali moto azo respecter nzambe, azali moto yo azako adorer nzambe, azali moto azo linga nzambe, azali moto azo bomba mibeko ya nzambe. Observer wa ngoloba ko bomba mibeko ya nzambe. C'est qu'on pratique qu'on salela le banzambi et qu'on bomba ouais ils allaient qu'on bomba le coin d'un bomba ka un trésor. Oui. Au moins ce qu'on a libanga l'inene ya diamant ils ont coûté $100,000. Maman Gisèle au retient en hôtel quoi table ya jamais non au bomba on est si qu'à penser à malamu la coffre est fort péno on doit s'assurer que ce qu'ils arrivent. Oui. Mais c'est ça. Nous devons garder la parole de Dieu jalousement comme nous gardons un trésor. Parce que la parole de Dieu est la vie. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, tout homme ou toute femme, et Seigneur, abang nzambe, pe abomba, mi beko, mi nzambe. On est allé devoir, il y a chaque personne. Ce que vous avez comme moi, c'est comme Mobali. Les lois est bien. Raison fondamentale, Nzambe a tia moutounase. Ils apprennent à quoi adorer. Nzambe a tia on a fait que pour au salabo, non. Nous sommes la secondaire. Mais la raison principale pour laquelle Dieu a mis l'homme sur cette terre, c'est de l'adorer. Koku Misaï. Et Seigneur, il faut garder mon intelligence parce que ce qui ont raté en haut, alors il faut s'engager dans l'obligation prioritaire pendant que l'obligation est mounene, il y a koleka, il y a mouti, il y a zali, ko banga nzambe, pe ko bomba mibe ko miaye, pour ko bomba wa ko oza capable, il y a ko sale lango. Alors maintenant, que consiste l'amour de Dieu consiste en quoi? Tout le monde a expliqué bien que il faut que moto na moto ezala mobali to mwasi isiko ozali il faut banga nzambe, il faut respecter olingai. Alors mais sikoyo soki moto aobi ki alinga nzambe elinga sani esenga sani, à quoi consiste l'amour de Dieu? Cette question motuna toqué dans 1 Jean chapitre 5 verset 3 et le Bible bolingo nzambe ezalini ezali ko bomba mibe ko miayi soki yonde ko zotalanga yonde ko mwasi de bomba zotalanga soki yo olobaka bolingo nzambe ngalinga nzambe mais yo bomba ka mibe ko nzambe te ozokosa. L'amour de Dieu consiste à garder jalousement, comme on garde un trésor, les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mibeko nzambe ezalaka pénibilité. Ce qui te est bien, alors, parce que tu vois, au moins on m'a dit, ah, pour bolingo nzambe. Pona bolingo nzambe sala pona bolingo nzambe
Oui, oui. Tuna bolingo nzambe zani ni ondeko. Biblia epesi yano. 1 Jean chapitre 5 verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le mot garder, c'est garder comme on garde jalousement un trésor. Comment mieux comme yaye. Et mieux comme nzambe ezali pénible te. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 2, la parole de Dieu dit que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Yo okolo bateke yo linga kanzambe. Oui. Mais yo obomi mibe comme yaye te pozo sale langote. Non. Ozate ko loba na bato ke bo sala onga na zoloba. Mais que bon ça on a dos à non, c'est la contrefaçon. Il faut prêcher par l'exemple. Vous prêchez par l'exemple. Non, l'amour de Dieu, ce qui le l'homme montoyé sur l'amour de Dieu, toutes les questions. Naïm ça déjà balandia diamant noir TV, hein? Verset moko ba garder en intelligence. Acte 17 verset 11. Acte 17 11 il dit que bandimi wana abere. Bazaki ko zali lo banzambe o apôtre Paul azote ya bango bazo zwango na botaou bazo zwango avec botaou yonso mais ba osala komoko bazalaki ko tala makomi bazalaki ko examiner makomi pona ko tala soki mai apôtre Paul azolo bala bango ezali correct. C'est bon, oui oui. C'est la même chose quand il s'agit de l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Que consiste l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder jalousement ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alors, ce qui est au Ebiango, Nakanisi, alors, c'est une réponse à moi. Mboka Nayo, et c'est Nayo, ce que yo linga Tanzambe, Yoba, Ozokuma Miboko Miaï. Alors, tant Ozokuma Miboko Miaï. Yo zali moko ya bajus. Alors nzambe pona yo nzambe a intervenir pona mboka na biso. Donc ezali très important to yebango que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et les commandements de Dieu ne sont pas écrasants, ils ne sont pas pénibles. Nzambe ezali tellement simple que ngona bato balinga ko la nzambe ti. Mais soki ba yebisi moto ke na minuit il faut tellement au tir makolo likolo mutuna se. Moi je dirais bisi yo mutona na minio au sala ngo. Voilà, pas un bon. Mutuna se makolo likolo. Oui oui. Mutali ka makambo ya makasi. Le vrai Dieu est simple mais validité. Pas linga on dimete. Dieu est vraiment simple. Donc ce qui mutali nzambe singaka yebaka mokano moyen yekula yo ba tiana moyen sale lango. C'est ça. Alors, peuple congolais, vraiment, tozolanda toyo qui est na boké bino surtout en tout cas bazozo ya motuya baza rotinda nanu la princesse biso bandeko. Vraiment maman Christine Ngwanda boye biso bandeko ba partager vidéo à Jean-Louis Lokasa ba partager vidéo bino so boko Tibles Gwaza bitinda bandeko po maka major ben mazolo balelo eza matata ndende comment akomi abi ya komozela biso chaque dimanche. Mais c'est to changer jour ndeko donc faut s'abonner na Diamant Noir TV. S'abonner comme ça, ceux qui notification continue na téléphone no moni ba moke monsieur bandi. Kozela biso ka mukolo mais mingi ezali nde na mukolo ya dimanche ne major azobimisela biso o nyo sa bomba ki na semaine dimanche mo to yoki mais ba jour mususu pe pexamité na kati ya Diamant Noir TV. Oki bat ba Orlando partout bazolanda biso tina télévision na RDC en tout cas ça malamu mingi surtout mama mboka. Question monde kwa tuni eza malamu to koyi kozwa yango. Oui. Po tozora pe tant mususu bandeko tant bazotu na photo faire participer bango po fungola téléphone te ba benga ebele malamu bazwa ka o bazwi mais tozwi quand même yande kwa lobi major est ko kopesa biso mboka na biso solution nini tokoki po to bima na maboko ya ba occupant. Yana eza des questions ndeko za kitoko mingi to pesi yango major biso to yebite ye muta yebisa biso ngai na ko proposer solution ya boy solution na ngai ezali biblique. Ngai na intervenaka na Diamant Noir TV pour nous proposer la solution biblique
peuple congolais bazali libre na bakonzi ya mboka bazali libre ya koaccepte to korejete yango. Bana Israël bazaki na Égypte pendant 430 ans. Mabele na bango ezalaki occupé na ba nation mosusu. Mais nzambe yebisi bango bakende ko s'approprier mabele na bango. Mabele wana ezalaki il faut bakende. Bana Israël basambelaki, c'est vrai. De manzambe bagangi pa nzambe. Nzambe ayoki koganga na bango. Alabi bon, Moïse yo abe mabino kuna. Ba tosi Moïse bakei na uti koloba tout à l'heure. Bana Israël a gagné 33 royaumes sous la direction de Moïse et Josué. Bana Israël a négocié qui n'a pas occupanté. Oui. Il n'y a pas eu de négociation. Bakei bitumba. Batwa kufi. Ba s'approprier ma bele na bango. Solution na biso ezalini. Tolanda o nzambe a rendre disponible pour to copier to s'approprier mboka na biso. Biso nde toyebi ke na armée na biso ba ennemi na biso batoni. Yoko buna na ba ennemi na yo te. Soko buni na ba ennemi na yo, ba ennemi akobeto na masasi na mokongo. Zongisa ba ennemi na o baza na armée na biso na mboka na bango. Biso moko to former bato na biso. Oui. Mboka na biso nangasi to kokoma na point oyo que jeune avant que na université bana ko lakisa bato bana na biso manduki pendenga ko bunda a partir ya école secondaire côté ya bango bayeba tango avant ba kene na université ba kende une année na Moussa Soda. Alors mboka na biso po to zonga na makambo to zalango ba tia biso ya genou te. Tout y a ba armée autonome en face, il y a ba voisin na biso batali biso. Tout ça na ba neuf. To former bateau. Ba donc armée autonome ça veut dire que dans chaque coin on a devant ba ennemi. Tout ça na armée de l'air, armée de terre, armée ya maï. Tout ça na ba force spécialisée. Bazali tellement équipé que bako sengene na aide ya Kinshasa te soki pays voisin na sakani bako timbabo banvairan. Voilà ce que nous devons faire. Je crois que ce qui est au Lingimbo Cannabiso, il faut tout copier batoté. Surtout bateau ba colonisa bateau ba susu. Ce qui est là que vous n'êtes pas na bango, il faut tout analyser la lumière la parole de Dieu. Est-ce que ça prend na biso? Parce que yon se ou pas et pas ba bourreau na biso. Et ça veut dire qu'on peut avoir un avantage, garder biso na position to dans le rôle. Mais il faut to bima kuna. Pour to bima. Il faut to ce n'est pas vrai nzambe o ya solo. Mo kiri alikolo na se o ya pesa biso mabiri wana RDC. Merci Major, tozui réponse ba kongwenyo surtout balandi biyano na ba question na biso tozo tuna pona lelo nini ya motuya totunyo mituna ebele na makambo o ebandi na Nations Unies ndenge de lo bakumba ba mamba Congo na oyo nyonso totuni na oyo expliquer biso ba pardon peuple Congo nyonso to azwi kasi soki bakoki kotika nango batika na motuya na nyonso pour conclure pona lelo koki koyebisa bango batika na nini tango bafai na bandako bazotala Major na émission oyo batika na nini ya motuya na nyonso yo pesi bango. En tout cas, merci mingi pour na motuna moyo. Balandi banso ya Diamant Noir TV, bon bazola nangai. Boye ba ete bozana devoir. Soko ye bakangote na pesa bino référence na Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. Devoir ya moto ndeko mwasi ndeko mobali ezali ko banga nzambe ya solo pe ko bomba mibeko miayi. Ezali motuya. Ezali très important na vie. Mokiri alikona si azala priorité na bino numéro a occuper la première place na nyonso okosa. Tango balobaka makamba idolâtrie bato bakanisaka toujours kaka que non azokumisa bikeko asala boy. Mais idolâtrie monsieur ezali nini? Eloko nyonso ko ya liboso ya nzambi. Eloko wana ekomi idolâtrie. So olamuki na tongo okanisi libumu no liboso libumu ekomi nzambe na yo eza idolâtrie. Olamuki la première chose okanisi eza musala mwayo. Musala ekomi nzambe na yo eza idolâtrie. Et Seigneur, à tout moment, tu garder Nzambi na première position, na vie na biso. Et dans le bas qui était
bolingo ya nzambe ezali soki moto abiki alingaka nzambe elingi loba ye azobomba mibeko ya nzambe kobomba ndenge babombaka trésor moto azolinga nzambe azobomba mibeko ya ye il garde jalousement comme on garde les trésors les commandements de Dieu et mibeko ya nzambe ezali écrasante ezali pénible te et tozonga epa nzambe tokende pa baburo na biso lisusu te tosala lokola bana Israël basalaki te baabandonne nzambe barejete ye bapréféré un homme un roi physique au lieu du roi spirituel biso tozonga esika bana Israël bazalaka wana tozonga epa mokili ya likolo na se po ete tokamba mboka na biso na kosenga yango wana nalobaki ke bakambi ya mangomba bazali na bamangomba wana bato bazali intègre bazali baoyo bazali compétent bazali baoyo balingaka vrai nzambe bazali 62 ans ya mboka na indépendance na biso tozokende nulle part tozonga tozalaka bafete ya indépendance ntango eya susu ya 2023 toyebi te ndeni ekoleka tozela su feti tokonzeli kaka na basysteme oyo tobini totelemi tosali ndenge elekaki oyo tozozelaka yango bon eza question te nabakisi kaka na oyo ozoloba ok bon biso il faut tozonga epa na ye le vrai Dieu po tokamba mboka na biso ntango tokozonga epa na ye totiki ye arégner sur biso tozwi tosalisi toélabore constitution ya mboka na biso balwa na biso basé sur baprincipe immuable ya liloba nzambe ete bato baza na bamangomba wana batelemi mpo bakamba mboka parce que mboka ezali en danger alors so bazotika yango mais nauti kolakisa nzambe mokili ya likolo azalaki roi spirituel ya Israël mpona nini bango bakotelema te mpo bakamba mboka pendant que baza na bato balingaka vrai nzambe baza na bango baza na bato bazali intègre nano bazali na bato balingaka vrai Dieu bango ne bazali proche ya peuple ce ne sont pas les députés bato bazokamba bango ne bazali proche ya peuple bango ne bazali bapasi ya peuple bango bateya peuple bato baza na baeglise na bango bateya bango comment les enfants d'Israël s'approprier na mabele na bango oui bango biso mpe tozala même action bayebisa bango baaction senge bazwa po totelema comme un seul homme sans compter sur bato ya libanda sans compter sur la communauté internationale tokompter sur nzambe na biso moko po tosapproprier mboka oyo nzambe apesi biso. Vraiment, mais Major Batoko, vraiment merci Nayo parce que le témoignage na sumo tuna retourner yango nambala estima surtout pour la communauté internationale tant bazo ba marambo na biso ya mboka na biso RDC na ndinge niveau situation mboka ekomi nango vraiment to retourner yango nambala estima merci Nayo banteko ba ozo ndenge nini pona oyo tout de suite aussi le baki mais il faut penser à bango quand même YouTube bande comme ça ba kotika lelo ba l'équipe par hasard na Diamant Noir TV ba moni Major ba yebi na bango yo mais na tant msundeni barosa poaso no pour ba question ni zozonga moi mingi na Diamant Noir TV lobi baya wapi yango nde topesio bon ce qui baki na que dit la parole de Dieu na chaîne wana bakoko zwangai na sasisi chaîne moko yasika comment nango puissance pour la vie de notre nation, PPVN en abrégé. Bon, okuna ezali mélange lingala na français donc ezali ko pesa accès na motion surtout à kokotika message. Même ba question ba tuno kuna. Ba question ba ko tuna. Donc que dit la parole de Dieu, puissance pour la vie de notre nation, na puissance pour la vie. Na que dit la parole de Dieu. Ba beta na YouTube nini puissance Olobi? Puissance pour la vie de notre nation. Ah, puissance pour la vie de notre nation. Ndé ba beta na YouTube, ok. Oui. Surtout, PPVN. Donc, ça va le PPVN ba comment alors, kuna bakotika mituna na français pe na lingala. Mais na qui dit la parole de Dieu uniquement en français. Vraiment, merci Nayo bande kono surtout balandi baza kolanda de partout okutani
na Major toujours na kati ya Diamant Noir TV awa pe bokoki kokoma na se émission botunika mituna epai ya Major Bem akozanga te namoni lelo ba félicitations ebele parce que émission ezalaki pena kitoko mais esengaka tozala bongo totika bandeko na posa mpo mbala nsima bayoka su mingi donc oyo bazwi déjà lelo eleki motuya mingi donc tokutana na bango ntango mosusu na mbala oyo ezali koya na kati kaka ya Diamant Noir TV wana ezalaki Major Bem Ngbanda Tito na oyo ezali Diamant Noir Gisèle Wumba nde tokutani na bino na mikolo ezali koya. À très bientôt Tolobi. Merci na balandino surtout. À très bientôt. Bye. Liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.